bote na bino nyonso balandaka Ficture Animation Studio na bino ya dessin animé. Alors tosengi bolimbisi déjà pour na tambola o tozaki pour na copier ba vidéo parce que tozalaki na moi problème côté technique et problème est déjà résolu et tout le monde lance appel que vous s'abonner massivement na compte na biso ya YouTube, vous s'abonner massivement na compte na biso ya TikTok et compte na biso ya Facebook. Na ba compte nyonso tokoma kombo kaka ya Ficture Animation Studio. Série en couleur et kozala publié d'abord parce que kozala milai kozala publié sur YouTube. Alors pour ne manquer pas cette série, d'abord il faut s'abonner na compte na biso ya YouTube. Pour na batu nyonso o boni kozala partenaire ya Ficture Animation Studio, vous contactez biso na numéro na biso ya 081 39 83 564 ou bien on tiki la biso message na kati ya compte na biso ya TikTok. Et merci à tous. La prochaine fois, nous allons répondre à ma question ou que vous allez me poser dans la commentaire. Merci et bonne journée à vous tous.